Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envier parce que kin et l'équipe partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zappé te so kuta nango check Ovandi. Bon début de la semaine, Nabino Malandi ya magazine KNB Réseau Lembate Kopé Sabino ba vraie réalité à qui. Kofong l'édition na biso ya lelo na marche o ezala qui prévu lelo lundi 18 mars na ba combattant ya IDPS ezala qui annulé pour na ba fuite d'information na bango bazwaki. Magazine Kinshasa na biso magazine Kinshasa na biso message lelo eza esenge totambola au monde bakaliko déjà esalami nyonso tout mais tellement biso ba leader bayokelaka base pe eyokelaka ba leader bazwaki solution déjà bazwa solution déjà na ba député. Problème est que le président a une solution kala mingi te azo pesa yango ne akutana na ba délégation ya biso mukoko samba tozaki na fils place wana apesi biso boy alobi marche moito salango ezate toze la présidence décision o asolengi na biso aloba yango ne to kosala yango ngai eloko nazoloba tolingaki to démontrer mokilike biso IDPS to toléraka bêtise te parce que bango pe ba o bazoloba loba biso n'importe quoi batuna bango baza corrompi babimisi ata ngungi na nzela te mais biso tolakisi bango ke biso toza na sima ya mokonzi pona ko soutenir vérité et kende kozala réalité yango wana toza na bokonzi ya tricherie te to vota président na biso normalement logiquement yango eloko ezolakisa ke to vota ye tango balingi bakotisa buzoba biso to bimi aye eloko na zolinga ko s'insurger contre le comportement nani ya Kabila il a rêvé na kati ya sommet de l'état biso dira 18 ans il n'a rien foutu il n'a rien foutu siko ya zolinga ko s'accrocher pour zona pour la salle studio qu'est-ce qu'il a oublié encore pour que biso te aider to pese yango sani akene na yango. Il a été incapable même de contrôler même les bases naé ya bamobna. Atikeli ko éduquer moko atikeli ko arrêter ta mutué moko asali ba détournement na bilo mboka te. Il a nommé nani conseil spécial naé nani solo bambi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Atikeli ko utiliser rapport wana ta mukolo moko te. Mais biso to comme on a un état de droit pour que tout peuple tout congolais a la capacité à manifester pe à loba ndenge ni mboka ezeli ko tambola. Mais pourquoi il veut mettre des embûches? Mais tozo senga na Jean-Marc comme président ya parti ata la problème à ba député bavanda basolola bakanga bango baluka baloba côté mongo wana euti ya corrompe ba landela bango na justice bakanga bango po président de la république moko akozwa mo ya suka ya koloba pona ba sénateur en plus tozo senga président de la république azwa ba mesure ya même ata ba gouverneur lokola mbongo ezotambola mingi abanda konomi ba gouverneur oye pona changement ya RDC na Félix Antoine Tshisekedi toye po tozwa Kabila te na bato na ye tozongisa bango lisusu toboyi tobotolingi divorce akende kinga kati te
ayoka base ye ayokaka base Jean-Marc Akabunda sangana na batu wana tolingi état de droit o ba prononcer wana tolingi basamba mbongo euti wapi po c'est clair eza clair baza 12 il fallait babimisela biso 3 députés babimite pona nini misu na biso ya congolais eza des fongwami eloko esangisi biso lelo eza élection sénatoriale tosengi annulation immédiatement il y a élection wana. Comment expliquer bateau va contribuer à l'échec pour tout un pays, mais le loyo bazongi lisusu dans les affaires pour baye bisabiso nini et puis pour mboka comme à niveau nini ya mwana biso tolobi biso ba congolais ba combattant toza derrière Félix Tshisekedi pour notre accompagner na vision naïe onyoso akoya ko telemela pour na ko trahir nous serons derrière lui. Combattant ya IDPS basengi na président Félix Tshisekedi annulé ba élection ya ba sénateur. Pour selon ba combattant, complot moko eza ko se préparer contre le président Félix Tshisekedi. Magazine. Alors on sait que nous souhaitons que on a déclaré ça pour la satisfaction du peuple, puisque le pouvoir que le président a pour le moment, c'est le pouvoir que nous le peuple on est au PC. Alors comme il avait écouté la base lors de cette réunion à Genève, il est censé aussi à écouter réclamation et revendication de la pour le moment. Alors souci d'anime FCC a constitué danger, a constitué un danger à retardement. Alors le président doit être vigilant. Tout ça pour ça et que le Sénat en question est disparaître, comme nous avons vu au Sénégal. Kabila en 2006, pour qu'il a travaillé bien, il a fallu que Bemba Lomanamoka. Alors pour que notre président, élu du peuple, a fonctionné, madame, il faut le départ impérativement de Kabila. On ne veut pas le voir dans ce pays. Sur base, il y a eu des pêches. Depuis le président Fachiboé, le corps a eu base, il a décidé d'annuler ce Sénat. Et puis, la politique, oh, M. Kabila, Alinga Salana, Nana Fachi, la politique, oh, Kassavou, Salagina Lumumba. C'est-à-dire Kassavou, Salagi, le rôle, président, on a contrôlé Lumumba, on a contrôlé Mangamunioso, Azala Mayele, a dissoudre un Sénat, on a tout de suite, il est dans le base, il est pas si vivant. Ils sont des bases. Président, à la base. La mi-temps, il faut pas la base. La mi-temps, Sénat, il faut pas dissoudre en gros. Moi, c'est l'habitude que tu as dit Bangoté, tu as dit FCCT, tu as dit pour que la majorité dans le Sénat. La mi-temps, c'est l'habitude majeure. C'est que le président a la base. Le président a qui peut Kabila. Kabila, Aza Pio, Aza Maye les Makas. La mi-temps, Alinga devenu président. Mais de toutes les façons, nous, la base, on ne peut jamais accepter des bêtises. Premièrement, le président de la République a dit que force et pouvoir sont ils ont le peuple. Il y a un peuple. Derrière lui a le peuple congolais. Le peuple congolais a l'équipe Moura na ebele, a l'équipe la police na ebele, a l'équipe sénateur, a l'équipe député na ebele. Ndenge kaka to baraki biso peuple congolais to baraki route na palais du peuple que nani pas modifier constitution pour la Kabila appliquer 3e mandat. Kaka ndenge kaka les mêmes images wana o IDPS peuple congolais salaka. Imagine encore yango to salati. Abanga eloko te derrière lui un appui total. To sengi na ye élection ya élection sénatoriale oyoyo a dissoudre yango. Même ma bureau définitif, on n'a pas besoin de ça. Kabila nous a impérialisé pendant 18 ans. Kabila nous a impérialisé pendant 18 ans. Et nous demandons au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'annuler ces élections.
nous ne voulons pas vivre avec des malhonnêtes dans ces pays. Biso eloko tozoluka batuana balungwana parti na kombo ya IDPS. Balongola bango na kombo ya IDPS bakanga bango. Balandela bango nani apesa ki voix et pas nani. Nani asomba ki voix ngo. Bakanga tawana soka koma ki sénateur déjà bakanga ye. Abecho le moko ya ba combattant pe président parlementaire debout ya 10e rue Lumete. Alobi oyo akomeka na Félix Tshisekedi ya koboma bango nyonso. Pona bango ba parlementaire debout balobi Félix Tshisekedi Ouria pe ba confirmer ba député provincial ya IDPS corrompu baza exclu na parti. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bomba! Tango Tshisekedi aza vivant, alobi ke nomela na Félix comme premier ministre, selon accord ya Saint-Sylvestre. Kabila nomaki mais pour quelle raison qu'on a nommé comme chef de l'État? Yangola, et un message à Martin Fayoulou, et un message à Jean-Pierre Bemba, et un message à Moïse Katumbi. Bon été, Batouala Nyonso, tant que Félix Tshisekedi a bimi président, député national, n'a plus de 100 000 voix. Tshisekedi a passé ordre que Moutoumora sala kunate pour la légitimer Kabila te. Batouala Nyonso basala kina Kabila. Bon été, bon c'est l'histoire en 2006. Oh Bemba lobaki que papa batela moi, maman batela moi, pour conserver le pouvoir de Joseph Kabila. Bon été, na biso le Congo Félix ou yamana combattant la bengi milobo tchanyo sona. D'ici 11 heures, Félix alobagata au salanine. Qui vivra atumbi batuna Kabila la permanence, ba diaboliser Félix là partout. Yamana biso baza IDPS. Ceux qui vont bomba biso, mais ne touchez pas Félix Tshisekedi. Base la yebisi déjà base. La lobby la base boye. Base à la calme, donc la décision à président de la République bazo kende, neto koyeba ni to kwaji. Les hommes ils sont déjà exclus du parti. Baza exclus du parti. C'est confirmation par le secrétaire général Jean-Marc Abound à Kaboul. Et nous attendons maintenant de atteindre, de saisir le procureur général pour la carte ya siège ya provincial. Maître Basile, le cadre ya INC, a expliqué procédure nini UDPS et a sengeli ko sala pona ko poursuivre ba député provincial UDPS bazala qui corrompu pona ba élection ya ba sénateur. Magazine, Kinshasa na biso. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya bana. La même optique il y a président AI, il y a IDPS, où il y a lobby, tous on a des options. Option de monsieur Saliete, par député nyonso bazaki élu na liste ya IDPS to ya INC, où va constater que non va obéir na ba dictat ya parti te basale logo mususu, il faut bazala sanctionner parce qu'il y a un règlement d'ordre intérieur où il gère un membre parti, bazala membre parti ba obéir de la décision ya hiérarchie ou ya parti, il faut pas la sanctionner. Sanction de bosso ça veut dire bango normalement il faut pas la remplacer et pas suppléer na bango. Il faut pas la remplacer pas suppléer na bango parce que mandat au basana yango eza ya parti eza ya bango te. Basa censé kaka ya kotika mandat au eza ya parti pas la remplacer et pas suppléer na bango. Deuxième option ça veut dire il faut poursuivre bango tina suka. Parce que tu comprends que non, il y a un correcteur, il y a un corrompu. Biso pour la biso, tout ça qui catégorie Kabila il faut qu'il Kabila comprenait qu'il n'avait plus le temps de rester ici dans Mboka. Oh, il fallait qu'il mais abeta qui plan mususu. Oh, à cause de ça qui mbongo est belé. Et pas député on va qui na terrain, ba boy bolo ba qui va ça ba to FCC. Ba ye na ba casquette ya lo ba biso. Tout ça va papa social, tout ça va papa bonheur, tout ça va maman, tout ça tout la pesa ka sunga ka kundaka bibembe sange po pesa mbongo, ba na casquette wana. Peuple comme ça na passe mingi andimi po pesa bango ba fois. Na si mande de comprendre que non ba ba to FCC.
parce que bautilisaki mbongo na bango. Et puis naza ko répéter ce maloba secrétaire général na biso alobaki peuple andimi kopesa biso présidence mais kaka peuple wana ye moko apesaki biso ba député professeur te tout ça on s'est préparé pour 2023. Après message, il y a chef de l'État na programme d'urgence il y a 100 jours. OVD à Fongoli, ba chantier et belé à travers ville ya Kinshasa. KNB kitaki na avenue Kasavubu pour na ko sala constant na ba travaux oyo eze ko sale makuna. Magazine, biso tolinga ndenge président azoloba maloba na ye ezosalema nzela oyo ewumelaki mingi awa basalaki yango te mais ntango toomona bodo ezolakisaki makambo nyonso abandoloba abandolisaki te yango susi na biso ezaki basala ndenge bachinois banda kosala te 2 jours nzela ebebi eza bien te basala batala mpe bacarnivore o mai ekoleka parce que bakosala boye batiki yango mai etikaka place wana place ya mai kolekela eza te ecreye esusu kaka nzela ebeba wana tosenga bato ya OVD basala na bolingo ya Congo parce que Fachi apesi bango confiance bana mboka basala biloko to basala yango na ndenge Congo ekende liboso baksa toza posa mboka na biso eza calme mboka ebonga tous les jeunes à se retrouver mutu na mutu à se retrouver na musala na ye toza posa te toyeba makelele apamba bango baotiela biso toza posa mutu nyonso azala calme mutu nyonso ase retrouver na ndenge na ye na musala na ye ba point esalama banzela esalama toboyi ba distraction wana ba distraire biso pour rien toza posa biso nyonso toza kimia mwana mboka nyonso azala l'aise na ndenge na ye na musala na ye apesa musala na ye valeur ndenge musala ezosalema boye na message urgence ya président de la république tozomona po ezalaki te ke no promesse ya pamba na musala ezosalema bon eloko biso nga na koloba na OVD eza nde bacarnivore faut badébauche de manière ke no mai elekaka nango na pression po nzela evanda eumelaka nango président de la république apesa biso suivi eza nango tozolandela bango soki baumeli kosala te tokoloba musala na biso eza mpona koloba po ntango tokoloba message ekende kuna na présidence ye moko akozwa lisusu mesure mpela nzelo efandi trop na salite mais oyamba mokonzi ya sika ayosala makambo ya bien mpo lelo mpe ezalaki moto auta evile ye aleki mpe na mutuka ne ya bien donc ezala esengo mingi donc mpona président na biso toyambi motema pembe omotela nati short ya pembe asepelisa biso bana mboka misala ezala vie sociale nde tolela mpona tolinga président na biso mingi ezalaka vie sociale biso bajeune eloko tolela président na biso araisonne vie sociale tobima libanda tozonga na mboka biso tona biso bacoopérant OVD eza misala na biso ya mboka OVD eza kompani ya libanda te eza kompani ya mboka basala misala ya ndambu te eza te ka bandi apres stoppe fo bafute salaire te président akoti na mboka ifo éliminer babiloko nyonso oyo Joël Kimoi capitaine de l'équipe ya marché central nayambi président nanga Félix Libanga. Solo ya miliki mokonzi na yango ezalaka Beltesco oyo bato nyonso bayebi na yango Beltesco pona kosepelisa ba client na ye pe pona komema longue vie na ba consommateur ya Kerigol abimisi miliki kitoko na kombo ya Kerigol full crème miliki moko instantané soki otie yango na mai ekobimisa mbuma te. Magazine. Beltesco toujours pour kosunga ba client na ye aza na miliki kitoko babengi Kerigol. Kerigol ezali nini? Ezali miliki oyo ewuti na mabele ya ngombe ya solo yango baobenga ngo full crème, c'est-à-dire ngombe ali matita kitoko abimisi miliki kitoko na kati ya miliki wana eza na crème na kati yango babenga yango Kerigol full crème, c'est-à-dire crème eza na kati eza miliki moko okosalela yango ba yaourt eza miliki moko okosalela yango ba
babiloko ebele na pâtisserie et tant mosusu bazwaka crème wana likolo wana yango batiaka likolo mapa omona osomi na alimentation osomi lipa batie bamiliki likolo eza crémé yango na qualité ya miliki Kerigol oyo eza qualité moko supérieure miliki kitoko oyo esengeli mutu amela po na bokonomo ya nzoto na ye eza na ba vitamine D eza na ba vitamine ebele ezali na ba protéines ezali surtout na calcium surtout pour na bana mike oyo bazali kokola malamu te et surtout pe na bato oyo baza na santé ya malamu te et pe na bato oyo baza na malaise esengeli omela miliki babengi Kerigol full crème tolobi Kerigol full crème la milk mosusu ezaka crémé te ezala ngaka milk instantané mais Kerigol ye aza na milk na ye babengi Kerigol full crème yango Betosco azali kotekisa na magasin na ye nyonso pe pa ba distributeur na ye yo toza na boutique yo toza na magasin leka na ba distributeur ya Betosco leka na magasin Betosco osomba milk kitoko en sachet instantané babengi Kerigol full crème. Héritier Lukozi akitaki na terrain kosolo na ba supporter pour na défaite ya Vita contre Simba. Équipe ya Vita eza na mo grand club na ba déchet technique les salaires Vita apula na ba marque ya réalisme ba rata peu trop mais et abali mbala sima pe ko simba ngoko koleka etant que biso ba jogo et l'autre sa coach ba changement musu avoir ça la faute là ndeti changement ya match wana mutakubi mutaliboso sa jama mais akebi misa so abimisa na abimisi Roussen pas kota Jésus le football, le premier qui se pose ici, il faut la paix, ma passion en football. Il y a les erreurs qui arrivent. Parce que quand quelqu'un va pas jouer, tant qu'on va te balle, non, ça la tête on va perdre. Mais ça la on va bêta, beaucoup bête s'imiter. Après, vous tombez l'échec. Donc les gens doivent aussi apprendre il faut apprendre pour supporter Kango. Il y a football parce que football net équipe on a. La statistique n'a pas. Chez Bango, on va perdre. Donc, on te va statistique, on te contrôle, il y a un peu difficile pour la Bango. Parce que chacun chez lui est Pierre. Puis en regardant tous les matchs à club, à la maison, non, ils n'ont pas perdu. On va perdre de temps, on va perdre de temps. Donc, il y a le football, les joueurs doivent comprendre aussi. Et de moment, il y a le haut et le bas. Le football, c'est ça. Il y a un match, match va s'arrêter nul. Il y a deux. Ceux qui vont gagner qui en haut. Ils ont ni un entraîneur, ils ont ni un joueur. À chaque match, il y a 3 scores. Soit c'est la victoire, soit nul, soit la défaite. Donc on ne peut pas incriminer l'entraîneur parce que les joueurs, ce n'était pas notre chance. On ne jamais avec Libye, on ne arabe avec Libye. Défaite, c'est le baiser le mot, ça t'endaille dans le côté. Tu payes ça qui topesaki oyo nyonso to tozalaki nango ya koloba ekota coach ya biso ibenge na match ya stade de Martyrs tobengaki tosolisa tosololaki na ye atuni biso bolingi nini toyebisi ke soki numéro elo ya liboso no toyebisaki so Jean-Marc azokoka te welisa bimisa ye so mpe équipe ezokoka te luka changer système de jeu mosusu ya obeta mais tomoni na match asaleli nango te car baerreur oyo toyebisaki asaleli nango te. Il y a victoire, il y a défaite, il commis, il a provoqué Florent Ibenge. Et l'autre aussi, papa, tu l'union makasi. Mais ce moment aussi, me souhaité, papa, quand on a bisaka na bima na vite, tu as le sous posa noté. Barça kutu, Real kutu, équipe à minene. Au moins a PC Ligue des Champions, entraîneur a PC Ligue des Champions, au moins a peu boé, bien un entraîneur. Bosco yo muto pesa so ka delina foot des titres, c'est ba titre belé au raté. Pour un interro qui est notre titre biso vita. Merci. Artiste et comédienne ya premier groupe théâtral Mabokenga Lema oyo akufaka mokolo ya mercredi 27 février 2019. Quelques artistes et comédiens basaleli nzembo pona ko immortaliser mémoire na ye. Bangandeli sumu. Bangali sumu bien me poliwa ikoya. Mame waso
Accueilli, aller sans retour. Alléluia. Akomila ye moninga mabokenga akomina ye moninga ya molangi ya pembe kikunga nzala ye akomina ye moninga ya germain eboma mabala ye brigadier molangi jipe masamba soki nzambe apromettre kosala makasi ya ndenge tokanisa elingi koloba nini tokanisa moto akota ntango tokanisa moto asalaki mosala tokanisa toleka totala soki bendimi liloba na ngai na kosenga na nzambe loboko na ngai eza loboko na ngai te eza loboko na nzambe mama taleta nsima te obosani fondation tokanisa otie générose wapi de la paix otalata nsima te obosani musa ngoi mpala ye akolela ye mama shaka kongo ozali wapi akatolela mama ewaso président masumu de blende ano sanjo fondation songaba oyatala munanga nani konele wasokotele tambile yaye okitambala kya pembe nani bwekekyo wasokotele tambile yaye Susui kamati ndenga ukamati mama iwaso yukanga papa lolina zakudila yo iwaso yukakuprevanjalise bazakudila yo seigneur tata mama iwaso icône ya cinéma congolais nous ne t'oublierons jamais. Vive l'icône de la comédie congolaise, vive la première dame de la comédie congolaise. Qui peut te contester? Personne. Oh bravo la génie de la comédie. Ata mokolo ya mbota mana yo ezalaka boete mama iwaso tala lelo kangi na yo miso kangi no matoi okati motema e Nanyongi akaliwota limwe kwa nini omoni no mutome mali mame wato ata yo kutu oyebiye nzambe kutu ayebiye président konzo kutu ayebiye mama ya yambo na théâtre congolais mama oyo apesa bana nyonso ya basi posa ya kosala théâtre. Ewo! Hey mama! Mama okei otiki biso. Okende na kimia mama. Okende na kimia ezali feti pona biso. Okomi na mbula ebele. Bouti kolanda édition na biso ya mokolo ya lelo ekomi na suka kasi bobo sana te ko s'abonner na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa et l'équipe partout. Biso et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso. Ya mama kinwa bafuna.